Joachim Zambona. Napoka lelo yo bandeko bozala connecté na 3xwradiolissolo.com. Place zalika kolobela makambo etali. Est-ce que la politico-sodomie, est-ce que politico-sodomie qui est babiloko homosexualité la carte de la poste politique ezali komona na te? Place sodomisation tozali kolobela. Est-ce que ba politique so bazali sodomiser te? Est-ce que ma politique so bazali komi pesa te na misala ya sodomie pour avoir pouvoir? Mais qui sodomie otokolobela lelo otokokena ona ba angle ebele. Parce que ezali kokonza mana moninga na mobali. Ba mama na biso na este bazali kokufa, bazali kolela na nango wapi mibali bakoya kobikisa biso. Tosili kopona ba sénateur, tosili kopona ba ministre, tosili kopona ba ndenge na ndenge, obakene ko défendre mboka na biso. Mais soki bato basili kozwa musuni na bango, basili kozwa mbongo na bango, bongo makamba bare yango kaka. Est-ce que o ezali sodomité? Qu'est-ce que vous allez débattre en pour aller? Est-ce que le gouvernement est sodomisé? Les sénateurs aussi qui ma poste, est-ce que vous allez sodomiser? Ngai frère Nabino, l'impresario Joachim Zambona, coquin de Moussikate. Alléluia. 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 Ah, bana Paris. Oh, frère, nous sommes cool, matope, na bana ya Paris, Paris, kake. Même si les sénateurs ne sont pas sodomisés, ils continuent à pouvoir exécutif. Mais les autres débattent quand bango. Les autres comme ils allaient solo na yebete to kolonga kaka. Mais biso avant to longa, il faut peut to longa les sénateurs ne sont pas sodomisés. Bande kongai frère na bino l'impresario Joachim Zambona tosili kosonga awa kati na www.radiolissolo.com. Place tozalika kolobela politico-sodomisation. Comment bande kona biso to ba politicien so bazali sodomiser de et loko wana to lingo analyser sans plus tarder. Tosili ko pesa bino ba définition qu'est-ce signifie sodomie. Misala ya nsoni punda mobali ya komatela ka mpunda ya mobali. Tosili ko lobela sodomie ezali misala ya salite tiba mbua. Bakomi kolala baona batu basi bakomi kolala baona bambua tokoyeba soki bana ya mboka bazali kolala baona bambua te tokoyeba soki batata ya mboka bazali kolala ka bambua te biloko yango toko analyser mais mamali ka motoli koloba yango oyo biso bapepe tanto tokoyaka na ba problème ndenge na ndenge tokoyiko ya biso nyonso te po ya koto ya ko représenter pasi na biso yango na toko votaka ba député yango na toko votaka ba sénateur. Yawala to votaka ba président, yawala to votaka ba décret ndenge na ndenge place aux amis koloba te peuple yaka tia muntu na yo pour représenter voix na yo, la voix sans voix. Mais bato to koya ko mona ete titan to sili ko tia ba ba pouvoir. Oh ba yo ka ete poste tel pour vanda wana, bongo tel pour bima wana. Il faut yo signer chèque yango. Pouvoir exécutif. Ba PDG, ba ministre, bakoki jamais ko bimisa mbongo na mboka, bakoki jamais ko toucher mbongo na mboka soki eleki na parlement te ki na ba sénateur te. Mwana ya Congo fongola matoi oyoka osiliko ndima ete mboka na ebenga ma pays démocratique. Ningi tozali ko yeba ete démocratie. Tout ce qui est dans l'élection, c'est tout ce que nous savons dans la démocratie. Mais moi, quand je dis qu'il y a l'administration, il y a un système démocratique à Zalité. Président, ministre, mon côté, sénateur, mon côté. Pourquoi? Parce que même si vous avez théoriquement, mais pratiquement, ce que vous allez vérifiable, immédiatement, va tomber dans la classe à combien vous avez et l'autre comme côté. Tout le monde dit que la première république, quand vous avez bandaki na mboka ya Congo, tant indépendance et Zouamaki. Place Moutmeski à papa Mobutu Seseko. Akoya, tant que pouvoir, azane capable de akoya pe la ministère, il y a finance, akoya pour le débat quatre la échec. Azane pe capable yo ministre finance d'attendre boy alongolo a remplacer yo soit na ministre Mususu. Et que yo soit poste on est kaka lito mokoti, soki lito moboti. Akoya botape lito wana ye lito banale lo ale yo soit place oyo, no kona ngai.
pona nini poso ina zana besoin mbongo na SGA kati la ngai shake yango pesa ngai mbongo yango so ina zana besoin mbongo ya Onatra ya kuilungongo sikrie ya Lubudi katana na simanteri na biso yo kati la ngai so ina zana besoin mbongo ya Shekami pesa ngai nake na kilomoto na zana besoin ba or wa diamant na poso na ngona ndenge na lingeni lito pe salaki yango ba ministre nyo saponaki na ba posta ndenge ba salaki yango Mobutu azali ne pe capable ko ya contrat inga ezali combien 15 milliards de dollars ça va ça analyse akoya na pe ko lobana yo sénateur ka le bo signer chèque wana bondi ma contrat wana akoya na pe na banque mondiale bangona batata nyonso to iko yeba batu nini ba travail na série 1960 avec le président Mobutu bango nyonso bazali capable ya ko signer kaka ba makamundenga lingeni tokoya komona pe na deuxième na première république kaka na to bandeli makamuna source na yango okoya komona place papa Mobutu Sese Seko akoya na pe ko lobati na lingi kongo nyonso bokonzama na sodomize bino nyonso boya na sima ya nzoko eyo baba bino simo bana ko binela ngai vuma Sese Seko avant bo banda ba classe avant bo banda ba église avant bo tombe la drapeau oyembela inga vuma Sese Seko kukungwendo wa Zabanga batu nyonso pe toko ya wana bina katina batata nzoko eyo baba to mona bango na ba stade diveme batata mabumu minene me ba place bazali ko konza mapona ko kumbisa moka poswa na mokonzi alobi ndeko na ngatika na biso na era na pesa la ki république démocratique kaka sodomisation tozali ko lobela comment batata bazali sodomiser mais comment yo ke ne kozala ministre animation ke ne pe ko ndima poste wana lokuta basili ko créer ministre de l'animation et puis yo pa peso poste boye binaka lengo mokaka na mabele mikomisaka potopoto longola kazaka binaka bantiengo ya bamai doda na babalabala biloka boye linko ba ete ba sodomiser yo biloka boye ko ya komona Mobutu ko ya kaka boye na compte bancaire nyonso ya compagnie nyonso bimisa mbongo pesa ngai mutu pesa ali wana azupera mbongo apesi pona nini parce que ye pas na mosuni na ye misala ya moto liko benga politico sodomie mais politico sodomie o ya mental ya na lobeli bongo ya physique bien sûr que oui ya physique pesa laki ba histoire ezali ko funda ba preuve ezali ko lakisa ete Mobutu poza la ministre na ye il faut matela yo mpunda pona nini revoir définition sodomie na sila ko pesa bino mobali atambola na moninga na mobali revoir sodomi na utako yebisa yo ntina bakosala ka yango pona ko konzamisa muntu pona ko faire humilier muntu mais question tozali na yango wana to lobeli ya référence à la première république est-ce que na deuxième république na troisième république so yipundo to komina cinquième république ya mikolo lelo yo ko konzama ya batata o biso to siliko pona ko konzama batata o bazali ko diriger mboka est-ce que misala sodomi e monanite kati na bango débattant ko fongona ndeto ko analyser yango mais tika na yebisa bino ete comment yo ke ne kozala un sénateur bat bayeka ka boye bo changer constitution mboka $20,000 yango yo bozwi yango na tango bozwi yango déjà basi ba sodomiser bino tomoni yango ngai te mnazali ko yana yango bana diaspora te bazali ko yana yango bana Kinshasa te bana Butembo te bana Goma te na milulu ezali na biso na ba record kuna to siliko mona yango place ba sénateur bazali ko ya loba tia solo biso to ndila biso musunye ba pesa biso $20,000 poto signer poto loba oui sodomisation na mboka ya Congo est-ce que ba sénateur boye moko na bango pa ko ya wana ngana lingi ba voter nga comme candidat présidentiel ngana lingi ba voter nga sous na tour comme sénateur ngana lingi ba voter comme député na tango za déjà sodomiser sodomi kati na politique na msongo tozali kolobela ngai biso nyonso bana mboka tozali obligé to telema siko to lingi komona lisusu muntu moko te aza na liste ya bato baza sodomise aya alakisa su mosapi na ye te tika ngai bovote ngai botianga boklase ngai tokokende na muntu moko na tour oyo ya baélection po toyeba nani yango azali sodomise déjà soko ozali sodomise papa mbongo na yo wana kende kosala ba entreprise na yo kende kosala ba compagnie na yo kende kosala ba bilanga na yo kende kovivre kuna mena ba poste responsabilité ko retendre biso ba peuple to linya osute parce que offert ko tsukutisa biso yo papa soki tomoni place au konzami yo papa soki tomoni place ba sodomise yo si biso pe bana wana ka ba sodomise yango nzali ko senge pa na nzambe ete nous avons encore 7000 personnes qui n'ont jamais servi balle
Nous avons 7000 étudiants jusqu'à aujourd'hui dans le sodomisé. Nous préférons tous une expérience. Il faut prendre expérience avec comportement, avec mère. En 2012. Nsoni na bino za ete boni mpo ya kote ba candidature présidentielle na bino. Nsoni na bino za lipete boni ya kote suba candidature bobo passe suba chef matuka, ba chef Sénat, ba chef na ba sénateur, ba président, ba poste ni na wepo iko za ba député. Jamais toko kene tour ligne par ligne, poto yeba nani yango a se faire humilier. Nani yango ba konzier. Tomoni place bino ba sénateur bozali. Toza na liste na bino. Toza na ba kombo na bino. Tokende ligne par ligne bana la 2011 tozali kolobela ntango konzami. Tomoni bino soni na bino ezali pete. Bolembo na bino bien mal qui ne profite à rien. Boya ko voter ba mususu ba ye na bango te. Baope ba ye ale soni na bino za te futu muna kazunkindu na miso ya bana mike. Na miso ba mama na biso. Lelo un Congolais za ko mwasi na za ko respecter ngate. Un Congolais cherche qu'une femme lui respecte. Comment bolingi ba mama na biso ba respecter biso ba tata? Comment bolingi bana ya Congo ba ke respecter bino ba sénateur? Na tamba za ko mona bino ring parlement comme maison du peuple soutenu comme maison de sodomisés. Parler du peuple comme sous maison ya kozala tête raisonnaka pona makambo ya mboka te et comme place na bino ko kozala sodomisé et comme flamingo na bino. Comment tu vas voyer belango bitu mabaza ko talo munaka kuna? Est-ce que possible seni pardon na peuple na makambo soni bosali? Nzoni na bino pesalité boye wana makofi kwei o pona ni po 20 000 $ ba musuba leki musunye ba musuba leki musunite matata minene les pseudos intellectuels que vous êtes. Bible lobby na mukanda romantique avec le temps la binango tous va repos tant to kozoma na opesa une place na Bible zali kolobela makambo etali bato bazali sodomisé et quelles conséquences ko yela kabango. Alléluia ndeko na ngai ko kene musika te ngai frère na bino Joachim Zambwana nazali na broso nazali ko pesa batata oyo nyonso tous ces sénateurs sodomisés, tous ces ministres, tous ces députés sodomisés par un système politico. Ndeko na ngai ko kene musika te poda tata oto sokola baonanu ba mandefu na bangwana ba bandi na bangwana ezanga intelligence. L'impresario Joachim Zambwana kati na émission oya la vérité place on a dit que la place c'est qu'on promet le temps on dit qu'on zonga tous que le fonga mokanda Lévitique 20 chapitre 20 verset 13 kaka place bazali ko lobete soki mibale basili ko sanga na misala ya sodomi boli misanga bande ko na ngai soki to sili ba mibale basili ko sanga na misala ya sodomi na misala homosexualité bato na ba comme d'abord faible mentalement spirituellement. Batu ya boye Bible lobby ezali malamba boma bango mais Bible ezali ko pekisa ko boma mutu te problème ezali te Bible ezali ko loba ete tika batu boye basangani mibali na mibali baboma bango Bible ezali ko bakisa ete soki babomi bango bobanga na binote bitu bino batu bobomi bango makila na bango ekotombe na kati ya tete na bango moko. Mais c'est parce que ça déjà loi et ça déjà makambo soni bazali ko sala c'est déjà l'abomination naite ezali na Bible ezali ko konfirmer bato boye ba mona nitika ba boma bango.